spécial plateau Kindoki politique na cadre mois de femmes. Lelo toyambeli biso toyambeli bino mwasi na plateau oyo toujours na cadre ya kotombola mwasi kotombola ekolo Congo kotombola politique kasi na ndenge ya kibomwasi nazanga mokote na lobaki yango nazana madame Solange Kumeka azali bongo coordonnatrice ya Ligue de femmes Kipavita na parti ANADEC elongo na etokosolola mwa mingi na o etali bongo leadership féminin na mboka na biso mythe ou réalité mwana mboka Solange Kumeka mbote na yo. Bonjour maman Naomi. Bonne santé. Oui, santé ça va. Boni lisanga na bino na gek. Oui, lisanga na biso esili ko kamba malamu. Ligue de jeunes ozo kamba. Pourquoi Ligue de jeunes de femmes Kimpavita? Bon, na Ligue de femmes Kimpavita, biso et pas na biso ANADEC, moi si azali aza être cher humain. Oyo autorité morale na ngai kutu asirnoma yango na 4 noms. F femme wana toko ko loba deti définition ya chaque chiffre ndenge zawana toko zo deti F toko zo loba ko bengango force e wana ezali exceptionnel M wana toko ko nomango multidimensionnel M mususu etikali wana ezali espoir donc et pas na biso moi si na ANADEC aza mutu moko ya kosakana te. Moi si azana ba potentialité ebele na mboka o même na monde donc c'est pour cela biso na partie na biso ANADEC moi si donc na bi côté ndeni na ko signifier définition ya moi c'est pas na biso na ANADEC donc aza vraiment mutu moko très dynamique très compétence donc moi si donc et les clan ko na ba terme sous na ko bimisate donc moi c'est pas na biso aza mutu moko très cher. Aza très cher kasi solo na vie commune na vie na biso ya chaque jour moi si azo sala vraiment histoire te mingi na politique pour nani non moi ça la historique qui est pas na biso a na mboka na biso moi ça zali eloko moko ya sakana te pa na biso a to zali presque na koloba na 30% na mboka na biso a na administratif ya gestion administratif ya mboka na biso a au moins si azali ko apporter sur 100% to na 30% ça déjà belé na administratif ya Afrique ya Congo na biso a na ba différentes entreprises basi bazali baza ko apporter un plus na o bazali ko sala et pas ya ba mibali donc moi si azali vraiment très important pour na to kende kutu plus loin. Deti na koloba det exemple na parti na ngai on place nazali maman azo kamba biso azali moi si la présidente nationale j'ai sali en passant là place azali présidente nationale maman Suzy Bajoko na siko pesa ombote sika ozali to pesi mbote be merci beaucoup pas même tokolo bakaka ye mon côté tozana ba VPN et pas na biso na parti na biso ya basi baza très compétent so le bitu bando kotanga tanga bango a tokolo baleti VPN toza pena ba ministre basi mais baza ba vice-président maman Lydia Kapapala na pesi mbote sika ozali tozali na ba maman Thérèse tozali na ba Annie Matembo tozali na ba mami Mbweso bazali ebele bazo kamba libota en plus biso moko tu na ligue na biso toza 21 ligue na pa na biso na ANADEC mais toi na 5 grandes ligues ya basi mais so taliba sango kama ndeni ba kamba groupe. Donc pour na koyebisa que moi si aza être cher na mboka na biso au Congo pe na mukili mobile. Donc un peu ça. Dans le cadre mois de la femme, journée internationale de la femme de droits de femmes, ils qui commémorer le 8 mars, thème national, ils qui bongo leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid-19. Ce qui le trouve que le leadership féminin nambo cannabisho, est-ce que la femme leader bazali penza ebele et ce qui bazate za ponani? Merci pour la question maman. Na kolo balambo na biso ba femme leader bazé belé ba femme leader baza ebele na mboka na biso a exemple kutu na tu kopesa o kaka na ba gestion administrative na biso a bazali na tu kopesa exemple a na parti na biso ndenge nini basi bazali ko tourner bazali sur le bito kende plus loin na cause d'être exemple ya présidente actuelle o azo remplacer nani président na biso a Tanzanie a tu ko kufa a tu ko tika biso ba kokunda elobi
azali mwasi oyo asala intérim ya mboka mobimba pour te dire que non leadership ya féminin bazali ebele mpa na biso awa na mboka na Congo. Kasi mpona nini ezo kozwa vraiment ampleur te soki totali malamu na baélection ya 2006 na baélection ya 2011 na baélection ya 2018 presque bapourcentage moko mpona basi apparemment ils a quota kaka baopesa mwasi vraiment quota wana ezomata te par rapport ya bapourcentage ya basi na kati ya parlement. Bon, par rapport à Wana, nous sommes vraiment tout d'accord na yote. Parce que l'année passée, dès que nous avons fait exemple, nous avons fait l'idée. Parce que nous avons fait partie de 2018 dans l'élection. Nous avons été candidate à l'élection nationale en 2018. To battre campagne na mibal to zaki na bango na circoncision moko me ba mona na kité mais to zaki surtout total aboye kakande bango kande babim pour te dire que non mobali azali yo mwasi basi ba votaki bango te ou comment non basi ba votaki bango mais ba réalité lesquelles élection na biso yo yebi moi to kenda ngwa de teza to bien to zonga sima faut to kende liboso yo to kende liboso oyebi pour te dire que non moyini ya mwasi azali mobali mwasi azosala nyonso aobunda bitumba na ye na bafaso nyonso mais tokoma kote moko boye soki mobali aza wana moni ke non basi baza ebele baoya kolekela biso na makambo mosusu parce que mwasi aza très honnête mwasi aza na loyauté mwasi aza très sincère moi tolekisa basi eza te faut todimine bango yango omonake benjustice esalama na mboka na biso par rapport ya basi mais tokolemba pe te tokokanga maboko te tokoenforcer toujours tina bane oezoya soki il s'agit ba élection za na 2023 to ko affrontons lisusu cette fois-ci beaucoup on avait ma différence ezala na élection oya kalana oya sika oya koya basi bazala ebele na kati ya assemblée nationale soki le to ko kolobela ba blocage ezo sala ko mwasi azwa sika penza malamu penza te ba blocage ya mwasi eza penza nini par rapport ya ba blocage wana to ko parcourir toujours et pas mibali. Apparemment toujours un boucle émissaire biso moko na cadre na biso moko to sala makambo ni te biso to sala makambo ebele basi basaka makambo ebele mama mwasi tala kaka mama na ndako papa bakendaka tikeli ye $5 mais ntango aye kokuta ndako eza na façon mosusu wana eza kaka mwasi te eza ba stratégie ka ya basi mwasi aza être moko très cher mobali nde ayebi kaka ke non soki mwasi akomi kende ko place moko boye bandi ko kende ko tema place moko bandi ko forcer na place moko boye akolekela ngai c'est pour cela toujours ba blocage ça na niveau wana ba compétence c'est un problème tel côté mwasi compétence c'est un problème tel na compter à mwasi azana na nini na capacité nyos oyo akoki kozala nango na école na musala na bureau partout akoya akozala wana akopesa toujours oyo ye azanango mais mobali ndali kotikela ye chance te yango toza kosenga ke non na gouvernement oyo eza koya justement soki mutu aza na ba compétence na ye et qui azo valoir makasi comment est-ce que mobali akokale pour ka komesika azo linga komati oui omoni pa mobali azaka otika mobali eta to fandi na mobali boy mais place moko boya kondima kaka moi cité on est culturel oui on est nature na bango to boya ngote mobali jamais lingaka apesa privilège pas ya moi alingate moi ça s'exprimer o ya zana ngwa bimisa comment dire donc tout nyonso au moins ça zanango parce que ebi que soki moi ça bandi ko bimisa o nyonso zanango aza toujours supérieur nae c'est pour cela que ça la tout a bloqué pour que moi si aza toujours na scène le lorsque qui présidente c'est une dame a postulé le roi moi si yo voter oui la preuve année passée na ba élection il y a biso eto koleka o to zaka na basi moi si azaki moko est-ce que tu peux ça qui est maboko et singeli pour que ye akonza soit to zaki toujours derrière mibal voilà pesa problème pour toujours le belaka mobali mais entre biso est-ce que tu peux ça na maboko parce que moi si azaki moko est-ce que ceux qui basi nyonso ba majorité ya mboko na biso 60% za basi ceux qui biso to sangana ki poto pesa mama José Marie Foko maboko est-ce que alinga ki a perdre oui alinga ko a perdre te to ba pesa ki fallait ba pesa mais
par rapport à la campagne à salaki tout le monde qui a aboutir na niveau wana te parce que salaki peut vraiment visible était na kati ya campagne na ye ndeza ba côté na nga bataille campagne na tikala ko mona été eza pe susu ba fight mususu ya mwana compte na biso mais to kolemba te to ko bunda toujours pour que toi arriver place mutno ça comme aka donc un peu ça na kati ya nadek bitumba na bino penza eza nini na cadre ya kambetali mwasi. Bon, na cadre ya ANADEC, ndenge na uti koloba kutu awa autorité morale na biso promouvoir moi si voire même na statut na biso on aura femme Kimpavita dona Béatrice Kimpavita parce que azalaki femme moko très ministérielle. C'est pourquoi on a mis tout na pourquoi il a expliqué biso ni na zo enseigner biso ni. Azo ko enseigner biso makambo ebele. Kimpavita abundi bitumba moko ya makasi na mboka na biso o. Voire même na Amérique kuna akendai kuna bundi bitumba kuna pona boisi toujours alingai kozala donc femme africaine révolutionnaire nationaliste pona peuple noir o mona bitumbo ya zaki nango et puis azalaki donc Jeanne d'Arc et pas na biso awa aza mutu moko boye très significatif aza mutu moko ko négliger te. D'ailleurs, biso kutu na année passée na 2020, to kotisa kutu ba mikanda par-ci par-là pour que chancelier na biso awa a rendre hommage ndenge ba pesa Lumumba na Kabila. Ba donc ba reconnaître ye deti icône na biso awa. Mais jusque là banda to déposa ki lettre na biso depuis l'année passée non ba répondre biso te. Mais to za sûr que na ba démarche to bundaka rapport na ye to ko sala bango rappel pour que bazongise ba tia héros national. Donc ezandi mwana. Ce côté là na cadre ya kolobela les kambetali Kimpavita est-ce que basi ya courage bongo ya mpifo wana baza susota na tango na biso poto mona wa mingi lelo soki surtout jeune fille a telemi azana ba ambition ebele ba benga ka endumba société na biso zo ko ko pesa e ba kombo ebele est-ce que basi ya mpifo wana ya makasi bazali susu na tango na biso. Oui bazali basi mpifo wana bazali ngamo kutu na kozala on peut moi celle boso ya pifo na kata ANADEC o na kati na ya nini ya département nga naza ko konza naza la plein de maman bitumba no ezani bitumba na ngezani to na mission pour que la ko faire quoi adhérer ba jeune femme ba jeune maman pour que balanda ndakisa ya femme Kimpavita na idéologie na ye na nationaliste na ye o ya zana ngwana alingaki mwasi azala mutu moko mwasi moko ya kimia mwasi ya paix azala na mwasi moko ya vérité ya makasi pe ya losambo donc ndakisa nende yango biso tozalaka nango yango to continualiste na ye na kati ya groupe na biso ANADEC oyo bachenga coordonnatrice ya Ligue Kimpavita. Ce que le lingo sala action moko pona basi balamuka et aux actions ni bon action ezebele parce que à part nanu makamba parti ngamo naza pe na coordonnatrice ya fondation na ngai moko naza ba femme moko ya makasi on naza na bango o to longa na bango etumba la campagne to bunda pe tozo koba na bango tisuko donc toza na bango par-ci par-là donc bazali lelo to ko rêver société égalitaire homme-femme 50-50. Oui. C'est possible. Sans que bakabela biso po za mingi ba pension de poste. Te problème ezali biso to linde justice za la place nango. Oya sali azui. Oya sali azuite. À partir de wana nde to yeba bane baza fort na bane baza faible. Donc boye moyen to lo ba vraiment te que non to condamner mbala moko ke biso basi to ko linga te que non 50-50 wana to taper tout d'accord nango te. Donc biso to linde justice za. Ce qui est là comme on salami 50-50 mibali 50 bati basali muta corriger azala sembo azala na bwana azala na vérité non mutu oya sali boye azui mutu oya sali boye azui te tant ba ko pli bien de to koyeba de place biso to roza muke to koyeba ko se corriger ba ope ba ko zale belé ba koyeba ko se corriger donc ezani ndengwana na société na biso mutu na moko etuna maka moi si ceux qui a bondi mingi atangi mingi akomi quelque part oza moi si oza maman akomi quelque part na étape moko avina ya bali mobali obiki osala te moi si wana itumba na ye ke wapi oza maman makanisi na ezani bon omoni nyonso to loba ça fait partie ya blocage on a bande ko loba kaka wana
tala kaka mutu abotami mama botie papa botie bandeko azana bandeko atangisi ye asisi ba classe nyonso azu musala siko era monika bandi ko avancer mobile encore le balaki ngai na fin na ndaku na yo pe ba femme soyez soumise bien sûr soumise on a to boyango te soumise to boyango te no sala soumission mais tika ngapena bimisa ba potentialité on azanango tika pesa ngai temps pesa ngai chance na bimisa ba o nazanango ba potentialité nazanango pour que na pesa mukili mobimba ezala avantage ya foyer na biso pe na bandeko na biso mobimba donc ezande wana yo ozana kati ya politique mama beni nyomona étant que moi si o kutana nango personnellement na kati ya politique bon ezale belé moi ndambu tangeda population koyeba kasi po ezala ba jeune fille mususu azolinga sala politique mazoloba kuna makambo ezebele azoke s'exposer belé makambo kaka nyonso kopesi moi si akoyeba na kota to na kota te na politique bakenda ko s'exposer te politique ezali sika mutu esalaka ezali place mutu réflexion asalaka ayeba ko tracer chemin na ye ezate ke non de bato balobako so ke na politique okay no ke ko salsa banini ba terme na biso virgule tozaka intila ko ba passe tozana plateau bino mo boyi ba terme wana ezande ngwana te ezande question ya kozana confiance na mutu pesa ye chance pour que arriver sika oye alinya koma ezande ngwana ezate ke non so mutu asa la politique et bandi ke non voilà tout wana vraiment na d'accord nango te on peut biso ya noter ba mabe oyo kutana nango bon bamabenga na kutana nango na politique bamabe na koloba kaka par rapport ya programme ya politique ezora mutu a pied levé ezalolalaki ndenge nini babengi oza na droit ko exécuter donc mabende na mona nde yango na politique bon ekoki koboma libala soki mutu obo vivre na za na confiance na yo te mutu oyo boza vivre ne sera za na confiance na yo te ou bien soki o parla ki yango te ayebi makambo oyo salaka te wande ko bomela o libala mais soki mutu boza ko vivre na ye ayebi déjà que qu'est-ce que ma femme mon épouse qu'est-ce qu'elle fait à ko comprendre yo toujours be likambo etali femme leader mythe to réalité na mboka na biso bato batanga te ba mama o wa jouer chance à aucune classe te ba jeune fille a jouer chance à aucune classe te ndenge ni na ko sala pour que à s'en sortir yé pas à leader na ndenge na bon wana tokoko kende musika te tokolo badeti eza mutu nyosu atanga te ke no aza mayele te ekoza lotanga te moza na sagesse moko leka mutu atanga différence eza yango wana nakozo deti exemple la plupart baloba ba maman na biso basala bilanga wana bazaka ba maman mo batanga te ba maman mo bazaboy ba maman veuve ba maman vulnérable wana parce que azana moyen ezapeli kamuso zali kama ba moyen azana moyen te mutu ko sponsoriser pour que atanga comme el sikazali mais era luki eloko ne mu ko za ko teka wana ou bien za ko sala wana c'est pas dit que non encore atanga te azana droit comme sika mutaza wana te wana ngana za d'accord nango te ba maman na biso oyo nyonso basala ba activité na mboka o ngana za na respect na bango makasi to bandina na ba maman bilanga azo sala bilanga tano voit même na covid a to fanda ki 7 mois na ndako mais bilange bande ko fonctionner 24 heures sur 24 heures. Oh maman zote ka Congo bololo wana tende bazolanda ye pa bato pourquoi parce que yebaki oh nini aza ko sala malgré azana mayele azana na possibilité ya kofanda na ba école boete mais azana sagesse mususu ya ko promouvoir mayele na ye etant que maman oh ngana koloba yango wana essayer ya sala nyonso ko kokutana nango pour que à s'autonomiser ya kende liboso oui maman moi si à s'adapter à la makambo ebele et puis l'adaptation na ye wana akendaka toujours liboso et puis akenda toujours na likambu na pour que et à réussir donc par là na koloba que non il faut ndeko pesa ba maman de chance il faut pas ko zwa ka ba terme moko mabe a virgule biso to mesani ko employer bon tiaka nyonso na mutu ya ba mama eza ndenge wana te eza mutu mususu bopesi ye chance botaleli ye apibilisa oyo aza nango comme ça nde bokoyeba ko juger que non soki eza ya malamu soki eza ya mabe oyo nyonso balobaka nanga aza d'accord nango tozoloba likambo etali leadership soki totali malamu lelo ekomi kolobama ke surtout ba jeune fille na biso lelo bakomi baporteur ya ba antivaleur selon yo oza moto ya bwanya mboka na biso différence ezali entre éducation ya mwasi ya lobi na éducation ya mwasi ya lelo po bato ya lopoto baloba éduquer une femme c'est éduquer toute une société. Oui, merci pour la question, Anna, maman. Oui, on a quoi la différence, c'est ça.
Ce qui totali bien qui est tokolo bana mwasi ya kala na mwasi ya lelo. Na mwasi ya lelo. Oui, différence ezali. Tokolo badeti ndeni tokolo kochango na deux tranches. Mwasi ya kala babande ko pesa chance te. Azaki na temps ya ko voter te. Azaki na temps ya ko donc bimisa ba sentiment na été oyo a ko s'exprimer nango na likambo wa linko sala. Ezaki toujours bloqué. Moi ça kala zaika yo fana na ndako. Moi ça kala yo fana na est-ce que na tango kala ba option mingi ezali ko sala ba ne ko sala mate ba option kala so total ezali ka coupe couture yango nde ba chaki e kinde sala option eza ya basi ke no sala o sala métier o sala métier te o métier ni wana eza ya mibal mais na monde lelo eza différent. Sur aucune faculté à droit comme on a plein de femmes bazana aucune faculté ya sciences économie comme on a basi aucune chaque activité tozana ngona mboka na biso lelo actuel comme on a basi toujours bazana pour te dire que différence ezali makasi moi ça lelo akoki ko postuler moi ça lelo akoki ko za directeur moi ça lelo akoki ko za secrétaire général moi ça lelo akoki ko za comme exemple ngamo na pesa ki onda madame biso toza ko vivre nae aza présidente nationale na biso toujours travailler nae yango est-ce que yango nde salut que moi si à perdre ba valeur ne mususu ndeti ya éducation porteur ya ba valeur na kati ya société. Non, moi ça perdre ba valeur nae te moi ça toujours na ba valeur nae wana zakara ba tobenga ngoni ni ba préjugé kande ba sala wana moi ça toujours na valeur nae aza toujours esi kazali aza toujours ko travailler fonction oyo yaza nango na mayela za nango asila ko travailler nango ezande ngwana. Tokomi presque na suka émission na biso tozolo be leadership féminin kasi gérance ya ndako ya mwasi ezape leadership sinon yo oyo vandi mingi na kati ya vie professionnelle poza kosala politique ndolenge nini mwasi akoye ko concorder ko meka ko gérer en même temps foyer naie en même temps vie professionnelle naie sans que azala déséquilibré. Bon, merci pour la mutuna wana omona likambu nyonso ezaka na tana ngo pe na chronogramme nango mutu na mutu ba ko programmer eloko na eloko alingi ko sala na ebike na tongo nazali mama ndako nazali mama ya foyer fona s'occuper na bana fona s'occuper na mobile nanga fona s'occuper na makambu nanga nyos soki na silisi ba occupation nanga ya foyer aprendre na koyeba ndeni ni ya ko sala ba activité mususu nazali ngo sika mususu nazali donc pour te dire que non maman aza possible ya ko gérer tous les deux places parce que ebi déjà na temps na o ya programmer que na temps o no sala likambu boy na temps o no sala likambu boy pour que foyer nanga zala stable na makambu nyonso tozonga likambu etali politique ya mboka na biso gouvernement Sama Lukonde ezali ko bima bientôt bazo senga quota pona basi yo likambango ozo moni nango ndenge nini critère nini faut ezala pour que moi si yana azala kala poza na rate parti politique to ba critère ya fond faut ezala pour que ba pona basi na kati ya gouvernement Sama Lukonde. Bon par rapport ya gouvernement o ezato toza kozela awa toza kozela toujours beaucoup plus à part na biso ya basi. Bon, na kokota vraiment beaucoup plus en détail parce que biso toza na kati lisanga wana te mais toza kopesa bango toujours chance. Toza kopesa chance na gouvernement ezo ko bimasika mais toza ko lancer des appels na premier ministre o ya biso aza ko kamba biso actuel. Premier ministre Sama Konde à rendre compte ce qui gouvernement na elingi ebima. Ce qui alinga travailler na gouvernement na ezala bosolo ezala na ba fight te à travailler na ba maman mingi à travailler na ba maman quel que soit na ba critère o ya pesa ki wana to yebi ke ba maman belé bazana ba critère wana pesa ki ba te belé ba pesa ki ba maman belé ba déposer ki ba CV na bango ya senga ki mais tozo zelande suite na ngonde bima wonde to yeba ndenya ko préjugé ce qui pas linga travailler bien na bosembo à travailler na kimia nyonso à travailler na ba maman olobili kambo tout ngai anadek zana union sacrée te bino bozana opposition biso toza na union sacrée mais toza na anadek tozali na autorité morale na biso o aza chapeauté age matembo esika zali na pesi mbote esika zali donc un pesa onga na koikoloba mais to pesi bango chance na gouvernement o ekebima bozo zela nini penza na compte ya gouvernement o yasika bon moyen ko préjuger ngo zate parce que na ne bimité mais o nde tozo loba tozo pesa bango 42 chance. Tokomi presque na suka ya kindoki politique ya lelo ezaki spécial mois de la femme et donc on a madame Solange auto sola qui na sur le leadership féminin
Madame Solange soki eza na liloboko ekoloba na jeune fille congolaise oyo azotanga nani ozomona baporte ndenge olobi ke mibali bazobloke biso azomona baporte eza vraiment ya kofungama te mpo na ye aza tout le temps mise de côté mpo aza mwana mwasi soki okoki koloba liloba moko espoir mpo na mwana mwasi congolaise ekozala nini? Bon, merci pour la question posée ngai. Na ko lancer appel na jeune fille, jeune femme ya lelo o. Il est temps ya ko réveiller. Il est temps ya ko bimisa. Donc makasi oyo nyonso ozanango. Bozo yo ka bien ndenge baza ko juger biso basi. Baza ko juger ba jeune fille, baza ko juger ba jeune dame. Bon ça là le contraire. Na oyo bato baza ko juger biso. Il est temps maintenant mutu na mutazo wa préoccupation na ye. Oyo ayebi ka salaka infirmière akoba ko sala nango. Oyo ayebi ke asalaka couturière ayeba ko bimisa ba mayele na pour que ayeba ko arracher. Oyo palinga ya sala politique aya na. Oyo palinga ka sala politique aya politique aya na ndenge moko ya bien. Wana nde tokoyeba nde nini ya koloba ndenge balobaka union fait la force toko avancer pour que toi abattre nini leadership femme homme. Liloba moko pour na ligue de femmes oyo kambaka. Lilobonga la koloba toza toujours na bomoko na ligue nangai pe na parti na biso ba mama na chaque ligue toza toujours unis toza ko travailler toujours ensemble toza ko beta mbelande na ba mama to kambaka na biso baza toujours ponctuel na ba activité mususu toza nango wana za défense na kokoloba to koloba donc baza ponctualité na makambo o nos toza ko sala o na moni koloba yango wana ba wi basi baza na bolembu mingi. Bon, moi ça na bolembu mingi bien sûr mais to ebi ke na bolembu ane zali to sala tout que to ya ko faire réveiller bango pour que ba comme apte donc et simba kaka un jour. Émission Mokola Leo Esili tozalaki na madame Solange Kumeka azali moko ya lisanga Anadeko azali présidente coordonnatrice ya Ligue de femmes Kimpavita elongo na ito soli mwa mingi na oetali leadership féminin to sololi to ramasser mo ba question par-ci par-là nyonso pona ko pesa lokumu na mwasi tozo clôturer mois de la femme en tout cas mwasi télément sala musala nyonso sala kasala ngo kitoko pour que lobby ozala leader na côté na yo na nyonso zo sala pour que lobby pe o influencer génération o ezali koya po ba poto ba ilo poto baloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation une société pe biso nyonso tokidaka toza éduquer mingi na mwasi to komi na suka merci équipe technique ezalaki na ngalelo et na batu nyonso balandinga partout na mokili mobimba bo continuer ko komela biso na émission na numéro ezali juste na ba écran na biso et puis to okuta na mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino na lobaka toujours kimia na mabota na bino.